na vie na nga na regret moko nazo ba kombo ebele mais na colère moko ne na rata yango na vie kombo tata mapasa nazo yango te siko na boulot lelo na yekobima tata mapasa po nazo ba bogar na nga mapasa bazoyemba fort mapasa na biso boya kote kala respect au quadra patron bopa bakimi bango bameli kati batata ba mama ya Congo remo pa walobi mbula yo bisonya dogo lande Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Faites des matchs. Bonjour, bon dimanche. Hein? Merci beaucoup, merci, bon dimanche à toi. Merci de la visite. Merci le plaisir. Dans le quartier latin. Normalement, on a salué d'abord Idéo. Il y a une fois de plus, il y a un jeune Moussala. Tout le monde manque dans le quartier latin. Mais mon équipe, tout le monde a constaté que Batoubaza venait belé. Et ils ont motivé la ligne. Non, Batouba Lingi Baza Pemeni Nanga. Balingi Baza Pé chance, il y a Baza Pemeni quand même. Il y a Mopa Mokondi Quadracora, Balingi Moussa na Bango, Touba Batba, Balanga Nzembo, Msobeta Mandanda, tout ça, donc Baye, Nago Benga na Bangote, donc on a appelé ça tout Bango chance na Bango, puis on a eu Bango. Et là, jusque-là, ça se passe plutôt très bien. Donc, occasion à mon émission, on a eu Popol, la RTGA, ils m'ont jugé, voilà quoi. On reconnaît dans le quartier latin une équipe solide et puis tu as qui est chorale, cœur. Et ça là qui à une certaine période quoi appartenir à un quartier latin. Est-ce que Kofi Olomide aujourd'hui par rapport à la nouvelle recrue vous a satisfait comme ça en avant? Ah oui, ça se présente plutôt bien. Bon, on a le but est 100% bien, mais ça va vraiment bien. Donc, là où ils ont ma casse, tous les alliés qui ont amour et volonté, il y a pour se payer ça bateau, il y a là qui s'agit de boulot. Donc tout à l'heure, tant que vous si on peut se prendre l'occasion, au moins on a à s'exprimer, on a perdu la satisfaction dans le public. Bateau n'y a tout bakitaka, pas au ballon quartier latin, ballon canelo moko. Olomide c'est un grand bosseur. Est-ce que c'est pas une partie de Kofi pour transmettre la balle? Comme si vous bossez parce que Baïbi n'est pas bosseur. Oui, Baïbi, on a pas non tourné Baïbi que na sara na salate. Baïbi il y a boulot toi. Le fait ça va Bayoka le solo. Mais ils ont bien que tout féliciter Bango pour ma salle quand même choix ya bien. Parce que na musika malgré Bayoka va n'importe quoi na Bango l'aime sur la TV. Faut que amis mais il y a Bayo au bien de cette occasion l'air mogo je reconnais na moi n'importe quoi na bon ils ont pas monde ils ont grabé le couteau sans que je sois parfait mingi au Bayo kaka si on avait bien un mensonge bien que n'a pas monté ça l'appelle mon faute mais Bayo le gros ils ont le couteau. On va donner l'occasion à Bateau Baotalabiso va découvrir Bango avant tout le Bango en profondeur, va découvrir Moussala na Bango parce que les footballeurs te bandent Bayemi. Bayemi Mato Bango. C'est la bonne entendre la bolingo. Si j'aime chanter, ma bête Tabaso kiazolela mongongo makasi na butu jamako kiola la libanda yoka kolela la matana litoi moko Lorenzo sela ya mwana atali fele tona esika satani za réservé. Est-ce que si kalama na motema na yo bombaki nakomi koyetola moto epuka na banda bapembe na volkango
ya bolingo ekomi ozengana ata pelo letonda esika ya yesu eza reserve eske esika nanga na motema na yo obombaki nakomi koyelela mai ekuta nafandaka pepe na yebaleko umuyeba yebisaki moyibi na kwa kaka lelo tokozala no na paradis yanga bolingo ekomi nde nazelaka lelo lobi tuza bakontretan baninga na balove nga manzanga ye baninga na batia bakolela ye Merci au quartier Latin. Ce qui n'en a, ce qui mémoire n'en a bien, n'a cœur au lieu, ma sœur, on a retrouvé que moi, on a mis les cartes au lieu, j'ai place. Félicitations. Pour ma sœur Bazate. Bon, ma sœur Bazate. On a mis que garçon va combler, va trouver on a qu'on réfléchit dans le quartier latin de tout le monde en haut. Quand on est sur le cas du quartier latin, on fait le milieu reproché qui va miner en année. Pour le nom, le 12 apôtres. Autre coup, quand ils ont avaté. Mais bah, non, on garde le reproché qui est au monde. Les musiciens ont besoin de minga, bah, mon ma samouréga. Ils ont avaté que on a reproché bon non. Maintenant, quartier latin bandit, c'est la deuxième fois qu'on a réinvoqué Moutou. Tout à fait. Donc, deuxième Moutou, on a une amie qui est longue. Donc, nous avons compris pourquoi. C'est la deuxième fois qu'on a reproché Moutou. Nous ne sommes pas comme une abeille, nous sommes qui n'a pas ça la boue et tout, ni tout ça. Et là, il y a un abeille. Moutou a appelé ça bonjour, mingi lo ba qui n'a pas au revoir. Et on a béga moi. Mais vous le reste, ça va. Et les gars, mineur, nous sommes à mineur, à Zorate, les Rona, Mazim, Malo. Mineur, on a bien. Il y a 12 apôtres. Donc il y a 12 apôtres. C'est ça, on va se dire. Apport. Il y a Kofi Olomide, je veux parler à quartier latin où il y a Beta Olympia, na Kofi, où il y a Beta Zénith, où il y a Beta également Bercy. Quartier latin, on a Ezakina Port. Est-ce que c'est ce que Kofi Olomide attend dans le bateau Banassi Manaï? Bon, on est en zone baboué. Au-delà de savoir-faire, il y a Kofi Olomide. Au bout de zone baboué, tout ce temps, bazo kayo. Bah, quand c'est que quand l'aime sur le quartier latin, les bateaux va se renouveler. Il faut orchestre mon côté, où il y a Beta Galelo. Et maintenant, il y a un bateau bazar Galelo. Vous comprenez? Et puis, quelque part, les habits, ceux qui tendent de toyer, bah, samouraï. Ceux qui tendent de toyer, bah, marquis de Nini. Comment on dit? Bah, marquis de l'orchestre Belé, Belé et Binu. Quelque part, les a évolué au caca. Donc, l'aime sous votre vacances, l'aime caca. Je dis bien, orchestre Mogoté et Bandega, un bateau bazar Lelo. Ça, on le reconnaît. Lelo, le 23 janvier 2014.
bato mosusu mpe fo bayaka eza na paiement normal eza paiement normal encore une fois soki ezalaki bongo te nde makambo oyo tomona lelo mosusu nde bafabregas nde le mosusu na grand hôtel le 1er février moko esalami te problème kaka encore une fois moto ayaka apesi bonjour na ye soki mpe bule ko ozalaka un jour mpe kama vraiment nayaki mpona apesa au revoir to causer napesa au revoir mpo boye mais awa ekomaka ale mosu moto mona sauté mirake c'est ça aussi le malheur en dehors de ça boye sérieux vie eza nango vie voilà tokozonga na question nango wana ezalaki mwa réflexion c'est pas na réflexion parenthèse wana question na eloko peni tungisako mingi ezalaki nini ezalaki na bakartier la to biso totala basala Olympia na Koffi Olomide basala Zénith na Koffi Olomide basala Bercy na Koffi Olomide à une certaine époque Koffi se disait satisfait par rapport il y a travail il y a travaux là d'abord bato bazali na Olympia okanisa bango ka wana au grand complet nde baki na Zénith na Bercy déjà moi basoto moto ya la vie wana donc c'est-à-dire ezaka quartier latin esprit ya mouvement omoni boke c'est tout bato bakolonga mais oso oyoki oyokaka esprit ya orchestre wana yaloka orchestre koya vive la musique ata bachangeaka bakombo la suite des grands baécrita banini mais osentiri kaka eloko moko boye ezalaka kaka ke wana vive la musique donc ezalaka kaka ndenge wana eza nango normal quoi donc ngai bato tour basalela quartier latin nazala na bango toujours reconnaissant mutu na mutu apporta moi eloko na ye na ndenge na ye donc je ne réunis personne naboyi mutu moko te quoi mais encore une fois regret elaka que bamosusu bakendaka sans kopesa au revoir nolinga avec autorisation na yo patron du quartier latin to découvrir quand même ou soit encore te faire découvrir dans la téléspectateur baoya biso balia bao ba région dans le monde des artistes et musiciens par la voix ya yo mon Koffi Olomide soki tokoyeba moko na moko et ça biso bi moi c'est seulement ça il va pas comprendre c'est un vocal dans on a linga on a ya ripiti avant ta mo boy Singa, pemalo staff te ya bolengo. Na como strayo porte bolengo. Ya kokotisa santima de balela. Merci Maya. Bonsoir. Bébé souvent so kaleli melela ka hoye mama. Ngana zolela bolingo na ngai vraiment. Shera boko zonga e. Ya chérie na ngai mama zala kana ba valer. Elle jambe twaisa faut baler la cargo sa cosia mon pawe chéri nanga salozome wa 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 zot mama kokondo wa 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 flora nyokolo salozonga wa 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 tozoya na Brazzaville wa 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 merci chef de possession sur la qui va détenir bazar en droit évasion soki évasion esalami na kasho bakonzi bakwese la dépense pour ekatani mirebukanie matisa volume eposta yoka te botekangama na bashene nakomolela vraimen quadra kora nanga ozali wapi nakomolela papa de biro nanga ozali wapi klone bakole sherake na ye je veux mon caca. Il y a comme Eric, net cap Eric tout ça, comme Eric Nani. 4 sim. Eric Nani 4 sim. On va parler de musique on a. Merci Eric. Il y a comme Boki. Boki. Hier. Boki donc Boki. Gaïvoda. Ça c'est comment il est Willy nana Willy kana babomba badage Jean-François Ndenge kuna babomba irake Sibu bazanga kibojingo Wivina muchi na lingue wala elodi la maintenance odi mabila Oti kanga moko bebe Mourinho multiplicateur. Il comme le Boki. Il comme le multiplicateur. Pourquoi le passer là? Nous allons déjà. Mbula ya mboli
somba mabiju mpo matango ebandaki ezalaki ngo ya kote asi lelo nakamwe ndenge bongwani ya perouge yano ekutu bie esalata 40 jours 40 nuit asoyanga bimasamba mbeto yesila lekula yekonoka nanga bolingalinga mopao opesanga doi sanga dona sepelisa mokoli mopasula Patrick Mouba garçon Amimi kudila le grama bawa Yimo yagila mudimba Metakula mazae Ami kwenda mikasandi kutandi Kosaige Nathalie Amde Merci. Bruno da Silva na Sanzi Molingo Yozeli singa bambule belenga na patiente Lokola ba Kristu bazalaka Bozonga mwana nzambe Jenny Mayala Karisha Moba Yonde mon amour Wadakora mwana mamami Terminisa murnanga Papa Mourinho Pesanga ndambwa l'amour Nazongise lupi l'amour Pesanga ndambwa l'amour Saloma Escadela Mama Monique Jenny Mayala Ngainganeli Madra Kurama Yego Mone Fabrigaste mi Fabrice Ia komine lokola ndeke Volene lokola angelu Sans horizon Wada comme Fabrice Mayela Ces sentiments qui vous implorent dans les silences Pour monter mon nom Nayebi desaya opal Kwanzanga lisous Na mon Congo ekosala bien Na mo parler à la Wadra korae Na mo parler à la Tu fais na na vie na nga na regret moko nazo ba kombo ebele mais nazalaka na colère moko ne na rata yango na vie kombo tata mapasa nazo yango te siko na bulo lelo naye kobima tata mapasa po nazo ba bogar na nga mapasa bazoyemba fort mapasa na biso boya koto la respect voilà Éclate un seke paradisiaque mpona mona elenga sika bamerveille mbanda yokotanga na ntima yokoisanga aveugle natala jikia 12 bisete 18h wane combien bamoure 18h wane combien bamoure jeune patolela ye nazolela kaka bolingo patolela ye nazolela kaka bolingo namour eza lokola mbeli ya double tranchant pesa mabiloko nzambe atina merci animateur ntina ngai komona cowboy mais saint cowboy yan louis ya saint james rolls yesuko saint cowboy zambe sonolokumo monene nange kumbama libela ngoli papa sante na ye ezalaka bien soki azali na batendresse sourire tendrement ezalaka bien champion alela yoro blabla lovayo jamate dijete yara papa mon éternité yesuko strong Sarkozy, Nemalo Baranga, Sangitalo,
banzanga esika ozali papa e no 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 Florian Yokono apemisaka moto alinga kende kasi oyo esi akei te nalelaka mwana mama yakatomina mawele anzoto nzoto etikezezeze etiki absence jijilenga yekomona Oasis jeune patron maloba ya nzambe ya solo ete ya biso bolingo maloba ya nzambe ya solo ete ya biso bolingo elobi moto azangi bolingo akomona nzambe te maloba ya bolingo lelo ekosala mo mabe ete wazizali na ye ya tro ekosala ye mabe pelinalela seyoyo na mitema ya bato ye ana ye sakrifumue aye électricité sacrifibela nalela français osaliboye nalela quadra apana murinyo ye komona ye ilanga JR33 ntinani ntilome Mtonkime Msakara de ngala bena ya kati ilanga Mtonkime Usa patrão. Watakora bakimbi bongo bameli. Kata. Onde bomeli? O quadra. Patrão. Bopao bakimbi bongo bameli. Kati batata ba mama ya Congo. Remo pa walobi. Mbula yo. Bisonya zodogo lande. Changement. Bakimbi bongo bameli. Kata. merci à couper le vidéo baweleli nzokolo nakosala nini kodra kolorna Watabora bomi na boza komona mwana namona mwane nalingi namona mwana kachina memele nini Kumatondolo Kumalidame Kumatondolo Kumalidame Sambela sikoyo sambela Gole lelele Quadra yemo bao papa fololo nyoso nazali bamoni pamba paduso na yaya bilokwa mikolo bapesa na mwana woya shege bebe wawa 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 ale simbanga ina nzoto yaya Simbanga ina tangese tanga imalembe sherio Simbanga ina tangese ba mama balinga kabonju ba dinora linga kabonju Pas mystérieux. J'espère bien. Oh, on doit y avoir Antoine, Flash, Mangili, Beta va sentir. Très bien. Il va me été master champion, champion continent. Beta va sentir ce matin. Okay,
obeta na mkongo vraiment oui mbela iko c'est bon, bravo. Yannick, stop. Moi, je vais aller Mon ami, non? Moi, je vais aller Ah, ça c'est bien. Chef Nabis. Chef Nabis. Talagaye. Auta bija makolo tika pa kuzenga kwa. Hey, mama nazolela. Hey, mama nazokashwa. Hey, mama nazotangwa. Voilà. On est Drummer. Bon, Drummer a mon histoire à mon moulay. Tellement. T'as venu le mieux bien. Je voulais me faire la musique. T'as venu bien. T'as la moulay. T'as la manger. Au moins, il y a des donc, vieux Libeki. Vieux Libeki. Tout n'a jamais eu m'a expliqué dans l'Ita Bembo. Vieux, on a besoin de cruiser la fikine. Cruiser la Gaïa. Donc, papa, il y a Gelor, l'Ita, quoi. Donc, Drummer, on a besoin. Voilà, c'était là le quartier latin de Kofi Olomide, mesdames, messieurs, le quartier latin que vous aurez. Bien sûr. Tu as bien Pinga. Ah. Et il m'a dit. Et il y a Magamutu. Ah, chanter. Magamutu, c'est la musicienne sans podium. La musicienne sans podium. Esprit. Puis toujours si ma patte. Voilà. Et puis petit langaï, papier, on a bouté à PD, et PDT. C'est un merveilleux mot. Comment on connaît mon petit fashion, des fois, tout le monde est au matin, tout le ah, non, qu'est-ce qu'on a au linga? On m'a ramassé comme la question à TV, mais tu vas tout au bas. Est-ce qu'on a un problème à venir à elle? Honorable à pied d'avion. Comment on a eu? Umba to mesana naye umba to zana bisona ke paro arona na sota na umba to zana naye umba imana kaimba je le ngobio comment ça va faire vibrer les gars oui umba kamera kuno zade akimpwaka ibara kyozala das bongo jeya juzo mama mami momo papi kake zako jetasi unazalanga ye nokola mwala pétrole oyaki ngongola pame jeune bateau elanga papa sola ata mwana memalilaka ata mwana memalilaka soki mama naza te mongongo malazolela c'est pas problème d'argent ezala papa divise nazoboma ngai papa nopasula ye nenede tabala dezokinika nazolela ezawapi on dirait équipe de poussane sous pemé na yo les nous ont bénéficié na grâce na amour ya Kofi Olomide on dit on baye on musali bakisami hello walibuso na remercier na mokonzi nini andimanga pemé na ye donc nous sommes battus donc ça n'a pas là na koloba zéro quoi donc na lobi bongo ya fraternité mokonzi ayebi papa ayebi donc rien à dire pour notre master ici on travaille c'est tout. Voilà, merci de voir tous ceux qui nous parlent. Voilà, mesdames, messieurs, vous aurez l'occasion bien sûr de découvrir le quartier latin, donc sur la scène brazzavilloise, na Kofi Olomide Moko, na Cindy Le Cœur, la Reine Star, on a Brazza déjà, donc Bakala Mingiti. Donc, tant que la bola, Mukamoy Bagé Kofi Olomide, Rosana na Brazza. Et Kofi, après 4 ans d'absence dans Brazza, Congo Brazzaville, Mubimba, l'esprit Nino Zozongi la Brazza. L'esprit ya bolingo, l'esprit ya moto alingi moto. Donc moto ya mbatu na ye. Nayebi pe que
na mitema bana Congo absence na ngai esalaki mpe pasi mingi nazwi bapele batexto bamessage ya ndenge nyonso batémoignage mais bango bayebiki bamakaki nga fort torepare yango vendredi le 31 na Olympique Palace mpona ba-VIP mikonzi oyo quand même toana besoin mikonzi mpo bamboka na biso tambola et puis le 1er février mpona batutu 10 000 francs seulement donc vraiment naza na fièvre na na posa mpena après wana ponton programme eza monene ya kosakana te programme eza mpena monene mpena kosakana te donc ngai naningaka te koloba 3 mois 4 mois avant nazaka bajare wana te tosala émission mpo topesa goût na bato baotala biso nolinga tosepesa bato ebele oyo baotala biso oyo baolanda quartier latin na Brazzaville mpo miso baolonga mpe kini bakoya Brazza mpo soif ezali ça il faut le dire soif ezali nolinga toyoka so eloko mosusu esa plaisir na bato baotala biso Tembe basuka bayamba mubaleka bamelama neti gato bolingo mona mameleki baobanalela edende kutuna moye jure langwa maka bolingo mona mama zonga nsima bolingo mona mama zonga te bolingo mona mama fingwasa Pampa malikola tabe biso Mwana bolingo lenga mupao Otango mideko bete kutanga likola motema na yo kweta jobu Ola ya bolingo elisembo mabishumbo matango ebandaki Esanaki ingo ya kote kote Asili luna tamonenge bomwanya Yango webuka Esona takarate jo karate nui Kaso yanga bimasamba mbete na ekoloka minanga komajimeongala pateke mbogwa olingwanga na loli batya tembe basuka bayambangu baleka bamelama neti gato olingwa mona mameleki baobanalela ebende kutuna moya jure langwa maka olingwa mona mama zonga nsima olingwa mwana mama suka te olingwa mwana mama kifasa Merci Kofi Olomide, j'espère que ça fait énormément plaisir à Klet Kabeya Korino qui nous fait depuis Lubumbashi. Merci beaucoup infiniment à Grévé Foutil à Liébo, donc Zolambois, merci. Et merci au Don King d'Afrique Jean-Marie Le Koulassi. Kofi Olomide, quartier latin, période Mombo et rupture, Cindy le cœur, tous en époque naïe, nous toi ça la biso bien, là où il m'en a bien, quand ça la biso peut pas bien. Comme une place Mombo on dirait, il faut fusionner ça les. Il faut battre à la fois, tout le monde a suffit, à la fois. Cindy, na quartier latin c'est quoi? Tu penses le faire comment? Cindy le cœur a besoin de toi de dimaï. C'est-à-dire que tu as symbiose wana non non Cindy le cœur azalaka na quartier latin. Yo peut-être aza tellement de l'eau Cindy le cœur que azalaka na salaire na na quartier latin. Et azala fière azala na asala musala na na quartier latin. Mais aza Cindy le cœur au sangise ndenge na au sangise te azali na quartier latin. C'est le photo découvrir bango. Je remercie en occasion de PC. Non, déjà, ils ont un quartier. Émission. Niveau invité à Batala ou Mogoboy. Sans vous inviter à ordinateur Mogoboy. Tout ça, merci de moi d'emballer. Tout ça, la race à Moussa Tobenga. Il y a moi ça. Ordinateur. Il aime suivre pour ça. Après bien.
abinanga non femme nanga imikila utaki ubota donc abivana na posa mona na ye ibile histoire venir à solo sikoyo natunaki pourquoi mpo nga mpe pero nango mpe nalo morinho Saint James ezalaki alon eza pitu peut-être 10 jours mosupe na te mosengela bango ndeni bango fo babenga fona sengela bango te fona sengela mpo balekaka te aleka olingo sango neti bien te so tokalaki neti ngai epa na ngai yo leka ça date de quand so ba 8 mois ezali na mabe pe te mais eza problème te voilà ya problème te mais ngai sadi nga boba ntango yo ozalaki te wana nazalaki na omba boba place na ngai kabolango tana bapetue ngai nazala so 8 mois susu ya problème te. Merci, c'est Kofi Olomide avec le quartier latin. Merci. Non, l'inga to betali solo pe ya tozonga na solo quartier latin, to betali solo ya la belle Kofi Central. Comme on est presque ezali cousine ya biso banoliste, c'est-à-dire musala ya média. Na ya biso ekangama lupango. Donc musique etambolaka na média. On comprend donc ça dit jamais to vivre en tournant les dos dans les médias. Il y a un porte-parole, il y a un pétieux. Attends, le billet Kofi faut fou là-bas, mais presque il faut payer ça la parole équitablement. Et quand on a un petit surtout. Moi, je n'ai pas payé. Le 1er février, on se retrouve au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa avec Fabregas, l'artiste. Hier, on a produit par label Kofi Central. Exactement. Donc, vous êtes le patron. Oui. Après... Pour le moment, le fondateur. Oui, comme on a institué un grand frère dans Zoya, grand frère dans Joniko, Magbolan, l'exécuteur, Zoya, donc à Tiki Magamba, il y a Poto, Zoya, donc il y a un directeur général dans nous, pour structurer un peu bien. Il y a une salle de spectacle dans ce pays, karaté comme opérationnel, mais c'est toujours sous. Oui, au l'accès, moi, imagine, on a au Benga, on a vu au Boyate. Voilà. Grand frère, on a compté sur lui, pour structurer un peu bien. Deuxième mise en marché, deuxième parce que il y a le bousseuse avec Cindy de Cœur, représentant qui est la maison pour la musique, pour la production. Et il y a nous balai, la belle Yamou Mourisséné production scénique dans Fabregas jusque-là. Dans Fabregas, on a eu le choix des apporter sur Fabregas. Et tu on a découvert c'est la deuxième année, la Trace TV. Donc je n'avais pas entendu parler de lui, ni de près ni de loin. Donc on a eu qui était, on n'a jamais. Je me suis retrouvé à la Trace TV, là on a pipe night. Oh, il y avait pétu. Donc j'étais vraiment frappé. Comme si on attention à la façon où ça la boulonne à chanter, moi technique n'a été, mais au moins sur une émission un comportement en tout cas qui m'a beaucoup plu. Et effectivement, on a banni peu à peine à Batou, sincèrement, Batou Bélé, Batou m'a apprécié, donc on a un peu comme tous les Congolais, on a apprécié qui pour moi, qualité je le connais peu, mais je l'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'on fait attendre de l'artiste Fabregas? Continuer aux avoir bon artiste, à mettre dans le quartier latin. À ça la bande mon aïe ni moi il passe à la milieu naïe naïe kaka tout solo lika habite à peine à grand hôtel là habite c'est vrai bon pour la monde qui on peut vous aller habite qui pour la scénario qui habite na maya pembe pour son hôtel Phoenix voilà donc il faut encourager les jeunes les rôles on a poney là qui label Kofi Central donc qu'on fait les panneaux qu'on aide les jeunes on va attendre bien on va s'amuser avec amour avec talent et puis bazana moi vous allez numéro qu'est-ce que tu crains la facette où il y a Missel et pas naïe aux autres préférés toujours souhaiter t'écailler la bille nga na zabajar ti na sala comme na zobanga na zambo vraiment na zambo bon vraiment et puis nga pena moi bien les apena jar na dans na calcul nous sauter na zata na calcul mo te que tantôt donc pour nga na sina zoaku 15 musiciens balongo ba fonder orchestre academia samedi la ndai na beti batu ba yebeli donc on a évité ce qui n'a pas eu sur le banc au Lekawan donc voilà donc je sais pas il y a d'abord habiter ne peut pas l'engager tout ce gars là jamais au solo aller solo il y a beaucoup de quartier là en 15 jours
apprécier penga na monde na ye mais nga apprécier ka talent na monika na apprécier Fabonson na apprécier Mbande na apprécier petit moko ba cowboy ba lia ba zapo ba champion donc j'apprécie moi j'aime le talent bato bazana na valeur et donc musique nga vie na ngane na za boy moi boza nzambe na musique donc j'aime beaucoup bato bazana talent ba culture talent na bango na pesa na bango chance pe ba position na ngai